Jeanne d'Arc abundaki bitumba ya France. Tomonaki mokolo moko te tango Jeanne d'Arc akufaki akendaki na ba immeuble akendaki na ba villa ya ndenge na ndenge. France epesaki Jeanne d'Arc e ba misolo te pona ko récompenser ye na bitumba o Jeanne d'Arc abundaki contre Balmont. Namoni pe Nathalie Natalaka BTV3 chéri Rabiso Yayoya Batonionso Pierre Elvis merci BTV3 Maboko esika nyonso bozwami na mokili na Amerika, na Afrika, na Asia, na Europa, partout esika bozali kolanda biso na etandweke na bino. Donc lelo toye lisusu na bokutani na analyse politique na biso to mekaka kosala tolbite ke toyebi mais to mekaka kosala par rapport oyo mayemaza koleka na mboka na biso Congo. En tout cas, eza mawa mingi, eza mawa. Mais yango, analyse oyo to sala kango kaka na BTV3. Pour avant to sala analyse, to ya kaka pamba te, to sala kamwa ba examen de conscience, to réfléchir, to sali ba enquête, ya makambo ebele, to tali, si banango to ya kaipa na bino, pona ko lobe na bino oye, eza na koleka kati na mboka na biso. En tout cas, lelo eza ya nani, lobby ekozala ya nani, po ete, na bomoko, ya ba Congo, o ezali ete émission na bino bolandaka mingi tolobaka te lelo ezala ekoki kozala ya yo me lobi ekozala ya yo te makambo esalami kati na mboka na biso tomoni ete bitumba ebundisamaki kasi bitumba wana elongisamaki na kati na mandoki te makila pe etangaki te kasi toza na koma te changement ya régime eza na kosalama ya solo na boke moke malgré mbeba eza ebele même na côté ya présidence kokiti na se toza na koma na bosolo moko eza na kosalama kati na mboka ezali te. Jeanne d'Arc abundaki bitumba ya France. Tomonaki mokolo moko te tango Jeanne d'Arc akufaki akendaki na ba immeuble akendaki na ba villa ya ndenge na ndenge. France epesaki Jeanne d'Arc e ba misolo te pona ko récompenser ye na bitumba o Jeanne d'Arc abundaki contre Balmont. Tokota la général de Gaulle akima même mboka ya France akota exil na Angleterre pona koluka kimia mboka na ye ezwa indépendance kimia ekota na kati na mboka na France pe alobaki discours asalaki tango ba ganyaki bitumba alobaki ete Paris libéré. Paris ezalaki ya kokangama, Paris ezalaki na kati na boumbu kasi lelo Paris libéré. Paris wana ezalaki kati na maboko na Balmont, na ba nazi, kasi na bitumba o elongamaki, balobaki ete Paris libéré. Neti lelo, Congo ezana no libéré te. Peut-être Félix Tshisekedi a Bundi a gagné la bataille, mais non a gagné la guerre te. Jeanne d'Arc a Bundi bitumba, a sengaki immeuble te, a sengaki te ke na se retrouve te, na bitumbo na bundaki na se retrouve te. Général de Gaulle a bundaki bitumba, a kolobate ke na se retrouve te, na bitumbo nga na bundaki. Bandeko, tous à un peu sérieux. Quand on vient en politique, il faut faire les dons de soi. Ne balobaka catholique, ce qui a quelque azab andimi ko kendo sala na catholique, a boyko bota, a boyko bala. Bien que ebele ba bota kape babala ka na kuzu, pardon, mais officiellement un catholique quand il vient, a ça les dons de soi yanzo tonae, a pesi offrande yanzo tonae pa inanzambe. C'est la même chose. Na batu o ba président d'équipe, ya football to na kati ya foot, to na sport. Président ya équipe, ya end, président bonabo. Ce sont des gens qui viennent avec l'amour. Puisque batu na ebele ba dépense quand même ba propre mbongo na bango. Sans pour autant ba gagner.
bafutaka bajoueur basomba bamayo babotine baballon boye na boye bavoyage bajoueur baokende babeta des fois baganyaka mbongo te. J'ai la preuve. Mon défunt grand frère alaki président yanani ya équipe na yebi. C'était l'amour ya équipe wana ya zalaka na yango na bandundu. Mais azali kozwila kutu yango atamba atikalaki tili wana ya atikali kozwa ta mbongo te. Donc ça veut dire que il y a des domaines où il y a dit que moutoufoua mi pesa, pas pour son intérêt, mais pour les intérêts des autres. Quand on vient à la politique, il faut y avoir le don de soi. Quand on vient à la politique, on n'attend pas. Politique, ils ont fonction, ils ont profession. Politique, il faut avoir l'amour, il faut avoir la passion du pays, l'amour de l'autre. Politique ezalité oya pona ba intérêt na kozwa lobi soki na komi boye na kozwa boye. Tozomona même na France, tozomona na ba payer pas n'est pas un président de la République azo zwa mbongo et alike azu salaire na ye. Oui, il y a beaucoup d'avantages na ba prime belé. Mais salaire na ye azo zwa eza 20 000 euros, azo zwa 15 000, 19 15 000 boye na boye même président Silisi Musala musolo bango bazwaka. Et kokani atate na musalo peut-être bango basala. Mais c'est ça l'amour du soi. C'est ça le don du soi. Mais batu balingi biso ba congolais tolobi moindo akokoma mundele, mundele akokoma moindo. Mukolo nini, ça c'est un rêve. C'est l'utopie. Botika ba hérésie ya buzoba. Ça sont des hérésies. Des erreurs graves. Oh, ba Congolais bazo sala. Mukolo nini moindo akokoma mundele. Na buzoba, moindo akokoma mundele na kacha na buzoba, oui peut-être. Po mundele azo bongisa mboka na ye. Tao batu, mundele azo bongisa mboka na ye. Même d'autres pays africains bazo bongisa mboka na bango. Nous sommes encore dans les nous ne sommes pas représentés, ma région n'est pas représentée et ma tribu. Sikoto lo banini. Tout ça la sikoto instauré système na Congo ba instauré système 500 députés, 500 ministres. So ba 500 ministres sikoyo. Et alors ba ethnie, ba tribu, ba yandi, ba luba, ba mbala, ba teke ba eza ebele pardon, ba sakata, ba nunu, ba sengele. Bangwaka, ba bembe, ba boy na boy, ba mushi. Donc, mutu na mutu, sikoyo, ce qui mushi, fazala, ministre, po ba mushi ba sepela. Muyanzi moko siko bayanzi ba ozala combien? Bayanzi bagata bazali, bayanzi ya doué bazali, bayanzi soki ya obaba kikwit yango wana je crois ya doué bazali, bayanzi ya côté idiofa bayanzi bazali, bambunda baza bapende baza. Tolo basiko nini? Muyanzi bazala bayanzi combien bazala ministre po ba représenter ba tribu na bango nyoso. Bayanzi ya bagata to ba secteur to ba district na bango. Arrêtons Congolais to tika buzoba. Jeanne d'Arc abundisaki abundaki bitumba po na France. Akenda na immeuble te, mais makila ebima. Makila etanga. Pe akufi ake azwa vilate akena loko moko te o eza récompense en France. Bino bobundi bitumba po bokwe isa mabunda nde bolobi, bokwe isi mabunda, bokwe isi Alexis Tambwe Mamba, bokwe isi Ilunkamba. Makila ebimaki, makila ebimite. Bitumba bino bobundi eza pe stratégie à Félix ya binoté. Félix a continué à l'intérieur il y a la Kabylie à détruire Bango sans armes, sans rien. Na commissie Félix était. Je vais en venir. Na commissie était. Maintenant, comment vous pouvez profiter de Bitumba à Félix? Bon, le Bakebiso se retrouver té. Donc, cela veut dire que quand vous venez en politique, c'est pour vos intérêts et non l'intérêt de la population, du peuple au Bazoko, Baponabino. N'est-ce comprendre les lots, c'est normal. Le cas l'élection, ce sont des nominations et ça, élection. Parce que quelqu'un qui se bat pour son peuple, comme c'était des nominations, il y a beaucoup n'importe quoi pour ébiquer et lobby va qu'on nomme l'issue. Mais ce que c'est l'élection solo,
Boko sala makambu no bo salati. Bota la degré oyo Congo ezo souffrir. Banzela ezate, banzela ekufa. Quand vous faites, vous les politiciens, vous avez ça banzela. Vous avez ça banzela déjà, bolobio. La route telle nationale Kinganda a été réhabilitée. Moi, personnellement, quand je regarde ça, n'a poto, mais quand je regarde ça, des fois, les politiciens, vous êtes, le peuple est péri par manque de connaissances. Bozo kosa bangono ba pont moro ya mabaya ya banzete, ba pont moro ya betoka boye bokiti bo bengango pont moderne, ultra moderne, comme Kimbuta avait fait à son temps, na Masina. Tomoni Jean-Pierre Bemba ki ko tcha ba pont moro boye, ya banzete, batupe baye ba bini ba beteli maboko. Tout ça parce que ba Congolais nano ba mona ba vrai biloko te. Congolais ba mona ba vrai banzela te, Congolais ba mona ba autoroute te. C'est normal bozo kosa ba Congolais parce que ils ont pas encore vu. Bo kosa biso ba tuto monité. Toza libanda mboka to moni oy ba bengi ba infrastructure to moni ya ndenge lolenge nyonso. To mona ba pont oy ali ke otali na se ozui vertige. Pont ya 300 mètres. Ozui pont ya Tancarville. Babenga les viaducs de Tancarville. Ezo sala 300 mètres. Bat ba koma kutu kendo sa tourisme kuna mbongo pongo komi ko kotsa mbongo. Les politiciens congolais sont en train de mentir les gens parce que peuple bayebi eloko mokote. Boyebo salinza bobio national Kingandi national 5 ezala ki réhabilitation on attend tokotala eza mabele jaune. Mabela jaune c'est quoi? Tant vous les kobeta et poto batu bakoleka ndenge nini. Et dans mabela jaune on a bobimisi ngombongo ebele bokoti na ba poche na bino. Vos femmes ont mangé, vos enfants ont mangé et le peuple a mangé quoi? Rien. 138 députés, 200 députés. Quand est-ce que Moto Moindo akoma Mundele akokoma Moto Moindo? Mukolonini, arrêtons de rêver. Bobundi bitumba po boko isa mabunda. Masa sebetite, makila pe ebimite. Bolubio toza rekoni na bitumba na bisote. Bolinga kinini. Nani azoka kikati na bino? Nani akufisa ki mutoto famille na moko akufaki? Il y a personne. Il y a aucun mort, aucun blessé. Aucun traumatisé mental ou psychologique. Azara quitté. Si vous voulez reconnaître vous êtes venu pour le peuple, pour la nation, ou pour vous, ou pour votre intérêt. Si les lots, on voit rien. Le pays est bloqué. Ça fait longtemps, bah, conseil des ministres, et ça, la marasouté. Bosengio, et 30%, bah, ministre Yabasi. Bande Konanga, je rigole. MDR, mort de rire. Ba ministre Basi Baya, ba sala na Congo, na ba sala elogoni. Bo pesa un exemple à ministre moko ya mwasi, o ya sala musala o etikala na mitwa ba congolais ke likambubo et touché et marka ba congolais ba tilelo bazo profiter nango azati. Bazo yiba. Mwasi mo azaki na RTNC na boy kotanga kombo na boyebi makamba sala avant kindi. Moi, si Moussou Saouti koza azalaki na INSS, makamba sali boyebi. Moi, si moko mikolo kaka oyo, azana makamba tourisme kuna, ba millions, 5 millions. Basi bakomi koyiba koleka mibali. Et à quoi ça sert? Mieux vaut avoir même une femme avec la qualité, avoir 10 000 femmes, qualité zate. Bakoya po ba yiba po ba chamakele ya pamba pamba. Opération canapé, toli kambunini. Est-ce que c'est important? Région à région, bazana ministre nabango. Nous voyons en Europe, quand on nomme un ministre, il est pour la nation, il est pour la France, il est pour la Belgique, il est ceci. Batou n'a raté, il est de Clermont-Ferrand, il est de ceci. Non, c'est un Congolais qui a été nommé, il doit travailler pour le pays. On n'a pas besoin de savoir, il est de Mungala, il est de ceci, c'est là. Arrêtons cette bassesse d'esprit. Cette aliénation mentale, oh, que le Congo est encore un pays primitif. Nous vivons encore comme dans la période préhistorique. Nous vivons dans la période moyenâgeuse. Et pourtant, nous sommes au 21e siècle. Il y a beaucoup, vous n'avez pas honte.
Félix okendeke ba mboka kena Félix yo okendeke na nani na Ethiopie. Omoni Ethiopie ndengeza. Salo ba yamba yo kaka wana o ya Union Africaine wana. Omoni salo wana ka ndengeza. Mukoni osala sali ya bongo na Congo. Botoroute ne banjelo tambla Félix Moussa nini. Depuis oketo moni peta eloko mokote. Siko bolobi mundele akokoma mutu mwindu akoma mundele. Mukolo nini? Félix banda oye ata basali yo bakala ata banini. Elo ope ya malunga tomoni ezana mte. Otondisi cabinet na ebele ya bato. Mbongo wa leta bozo ponyola. Eloba Mike Mukebai. Comment okoki kozala na ebele yaba conseiller koleka na bato. Bokendeki awa na nani na Union Africaine awa. Ok na délégation à 500 personnes. Na bato bakamwe yo. 500 personnes. Oyebi combien ça a coûté à l'État? Ok kaka awa. Batu bayaki na bangote. Batu bazaki na kata salle. Ezalaki ba Congolais. Obemi 500 personnes. Pour quel budget? Entre-temps, le peuple est en train de souffrir. Félix, Tomo inabiso le romogote. Tozo monati. Po batu bakanisa kinga na lobi. Biso to banda boko mesana. Biso nga na sala ba émission à Félix to lobi boko mesana. Mais batu ba mesanité. Félix to kanisa ki toko mesana. Batu ba mesanité. Congolais azonyo kwama. Pendant que vous mangez du caviar, vous mangez bien. Pité Boye, vous venez pour travailler pour les pays ou bien vous venez travailler pour vos intérêts? Bitumbani no bobunda ki ba famille na bino bakufaki. Quel est le député qui a perdu quelqu'un à Bitumbo Bobengana ki mabunda? Atomba la Mosapike, ngai na kufela ki mutubo eme na mérité loko motoba kundeli ngai ete. Député nini mutuna ye aza na hôpital na minute oyo parce que boko isaki mabunda Alexis Tambwe Mamba na Sylvestre Ilukamba. Député nini akoye koya ko témoigner ko sa témoignage que nga na kufela ki mutuboye yango na se retrouver te. Député moko ya. Bitumbe salami démocratiquement dans la douceur. Bayebisi bino boya na union sake bon ndimi koya. Pour servir autrement votre nation. Bokomi ko luka to se retrouver te bo se retrouver na nini Eliezer bo se retrouver na nini Mbau olio se retrouver na nini ngana ya na mona yo na nani na sala émission na F Bazaiba elle insulté na sala émission na Tounieme. Félix a gagné, c'est lui le président. Pourquoi vous vous mettez pas ensemble bozaki bino son opposition? Je vais vous mettre cet extrait là. Boko mona boko yoka réponse à F Bazaiba. Mbao nazala na yo boye na bureau na bino. Ozo préparer ba loi moko boye, bazoko bozo sa ba photocopie nango ebele po mutu na mutaza nango bo jeter là présent. Mbao. Bitumbadini yo bundi po Congo ezala bien kitoko peuple ezo se retrouver. Bitumbanini. Limbisanga na tanga kombo. Bitumbanini bino bobundi. Sans effusion de sang, comme Jeanne d'Arc a combattu pour la France, qui c'est qui peut combattre comme Jeanne d'Arc? Oui, Lumumba, il a fait, d'accord. À part Wana, Lumumba a koufa pour la nation. Septa ko koufa pour la nation. Lumumba ta wakende ka senga ki banana bazo croupir dans la misère. Les enfants de Lumumba sont dans la misère. Bana ba villa combien? Par rapport à ce qu'a fait leur père ou leur grand-père. Ils ont quoi? Ils ont rien. Ils ont que dalle. Ndeba français balobaka. Bino boye, bolingi o, Moindo akokoma mundele. Moindo akokoma mundele quand? Qui c'est qui va construire les Congo, ceux qui sont mon côté? Tshisekedi banda comme na pouvoir. Ba voyage belé. Tout le monde peut le remonter dans l'autre. En 2 ans, tout le monde a dit que chantier moko munene déjà et bandi ko salama. Ezawapi, ezate. Alors pourquoi quoi accepter? Et nani John Magufuli na taliba réalisation na ye. Biloko asai na Dodoma. Ba autoroute, ba aéroport ya kitoko. Et quand est-ce que nous allons faire avoir ces choses-là dans le Congo? Les Congos ne vivent pas, les Congolais ne vivent pas. Vous êtes en train de mentir le peuple congolais.
Maïezate, on peut même vous porter plainte, vous les politiciens, pour ne pas avoir donné de l'eau et l'électricité, la santé, bah, hôpitaux, bon, pour les Congolais. On peut aussi vous porter plainte. Parce que l'eau, l'électricité, c'est un droit fondamental. Pourquoi vous leur donnez, vous ne fournissez pas ces biens et précieux naba Congolais? On peut vous porter plainte. Félix Salinini. Boye na téléphonie, moi si à Tanzanie aye, à Salinini, à baissé ma prix à téléphone. Félix tu es au Salanini. Yonanani, Augustin Kibasa. Boye écoute boche ba taxe. On est botta la souffrance ya ba Congolais, bobi les sociales. C'est pas les sociales ou les peuples d'abord, c'est vous d'abord. C'est votre ventre. Les politiciens congolais, ils viennent pas. Yaba député, vous allez voir, il y a beaucoup d'avocats. Batiki Moussala qui est avocat. Ça paye pas. Politique des Ofuta. C'est la politique qui paye au Congo. Il y a beaucoup d'avocats. Il y a des politiciens Nabiso. Pourquoi? Parce que ça paye bien. Politique et Ofuta. Ils ne sont pas venus pour la nation. Ils sont venus pour leurs intérêts. Les peuples congolais vont comprendre. Bah député, bah t'ignon soana bah ya. Pourquoi vous faites des fêtes, ils sont nommés au ministre? C'est un phénomène. Et ça, maka na Congo. Tomoni angote awa na France, bah nommé ministre à Kendek. Oui, à part Sarkozy, à Salara Makambona Bouzo Bawana. À quel hôtel, pardon, un restaurant, il y a très cher, chic, tout ça. Et Zongela Kaipembe, il y a un peu Bavota qui a été. Il a traîné ses casseroles dans ma cambouillon sur la paix de la Kati. Tant que moi vote, Boyana ba t-shirt, moi Munga Lukuta, vous venez pour Paul Bozoana, c'est pour vos intérêts. Mais oui, vous travaillez pour vos intérêts, non pour l'intérêt du peuple. Le peuple est en train de souffrir. Ce qui a solo bino boada ba famille. Vous avez mis ma babi. En tout cas, peuple congolais, bon, faut la mise pour comprendre. Comme un seul homme, tu croyais qu'on s'en a tout la révolution. Pour qu'on bunde la bande qu'on a vu sur bana est. Tu croyais qu'on s'en a. Pourquoi nous ne le faisons pas? Car à la sape, trop de tralala. Ngai na zabui. Nga zande kwa boy. Ngai boy. Yango moni ngai balamba ngo na fetite. Sobo lambika ngai na feti batba ukima feti ukufa. Pourquoi? Ngai toujours c'est l'orgueil. Les Congolais c'est l'orgueil. Ngai boy. Ngai boy. Toujours ngai boy. Les Congolais ne veulent pas mourir. Koko faisait nini? Ko s'est brisé. L'humilité. Kita nase. Nzamba otombola. Ato zanani. Mi kiti sa nase. Et vous devez savoir que nous sommes que des pèlerins. Toi, Nabissa le Kinzila. À quoi ça sert de gagner tout l'or du monde et perdre la vie? Voilà les Congolais d'aujourd'hui. Botika Makambuya et Congo et Motomwindo ako Moyindo ako Koma Mundele. Botika ako rêver. Ça ne se fera pas aujourd'hui. Pour Salama, nous devons changer de façon, nous devons changer de mentalité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon voisin? Avant de savoir ce que mon voisin a fait pour moi. D'abord, yo. Atana osa pauvre mengana salini ni pona ndeko wana. Est-ce que na mona ki mwana na ya usana est-ce que na kendeki na sunga mwana wana? Est-ce que na mona ki alinga ko sali kambubwe est-ce que akoka ki est-ce que na kendeki na sunga ki? C'est après, par après, nous allons recevoir. Babito pesa. Si maintenant qu'on recevoir, donner et tu recevras. Mais vous ne voulez pas donner boni qu'on recevoir. C'est pas normal. Les Congo, c'est notre pays. Qu'on construit les Congo. Vous n'avez pas honte. Bota la Congo ndengezali. Congo, c'est un village. Na Kishasa na Moi. Tango vient Komaka. Et bandiko kita, et bandiko sala atterrissage. Au tali salité à Mupanzi, y a aéroport. Au tali fibanda ko ba bidonville, au Kimawa. Les cas na Éthiopie, tala tang bozo ko kita, au talobi non. Kende na Tanzanie, au talobi non. Kende na Kenya, na Nairobi, aéroport à Nairobi, c'est l'Europe.
Ndekomora bimisi photo à l'obike, aéroport Rangili, c'est comme les magasins Lidl na Europe. Azan a raison. Je vais vous mettre cet extrait aussi. L'aéroport d'Angili, c'est comme les magasins Lidl. Vous n'avez pas honte. Mais non, président. Nagina beau-frère nanga moka uti Brazzaville, aye na poto awa. Atuni ba président na biso bayaka pe na poto oyo. Na bisi bayaka a. Aye membaza mite mamabe. Pourquoi bakamba monaka basala yango pa na biso ti? La mauvaise foi. Bolbio mundela koma mutu mwindu. Quand est-ce que mundela koma mutu mwindu koma mundele? Na buzoba oui. Na motema mabe. Na kimuyibi oui. Félix. Yebela. Ozo sala mawa na Congo. Ozo kosa. Tu es en train de mentir les Congolais. Jusque-là, les Congolais vont se retrouver pas si à Kinshasa. Les gens vivent avec moins d'$1. Une famille de 4 à 5 personnes vivent dans 1000 francs congolais dans Mukolomoko. Pendant que vous vivez avec des millions. Vous mangez avec des millions par jour. Et cette souffrance-là, vous ne le voyez pas. Les Congolais mangent avec 1000 francs, 2000 francs par famille. La journée. Même pas besoin de 1000 francs à 2000 francs, il faut qu'ils fassent des acrobaties. Pendant que Bino Bozoya, Bolbito se retrouve. Bitumbanini, il y a Jeanne d'Arc qui est Bundaki. Vraiment merci. Nabo Balandaki Biso. Totika ko rêve que Mutumundu akoma Mundele. Mundele akoma Mutumundu. Avec mentalité otozana yango. Na se retrouve te. Ngai boye. Ngai kingandi. Quand on vient à la politique, on se donne pour les pays. C'est servir et non se servir. C'est qui est le contraire. Mukolo. Doctrine est qu'on changer et comme à servir et non se servir. Aujourd'hui, les Congos, c'est se servir et non servir. Mukolo est qu'on changer. Bon, mon aké. Match est comme à wo. Makambo tambola bien pour na Congo. Vraiment, quant à moi, je vous dis encore merci, Bandeko Nakolandanga. Bon partager puisque c'est la vérité. Bon s'abonner puisque tu as travaillé autrement. Nous sommes en train de nous préparer tout au travail autrement. Il y aura des analystes aussi. Il y a Ndeko congolaise, Azakana Tanzanie, Tobanda Osalango. Il y a que ça la différence entre ce qui se passe na Tanzanie na Oezo Salama na Congo. Faut que la vérité wana. Merci Nabino. Zamba Pambola Bino Sika Bolanda Kibiso. Oyo bazo soutenir biso na abonnement na bango. Nzamba Pambola Bino susu koleka. Tozwaka na biso eloko moko te. To gagnera na biso eloko moko te. Mais nous faisons l'effort ya kotia ba crédit, ko sala ba émission pour bozala informer. Bo soutenir biso lisusu mingi. Nzamba ko Pambola Bino. Pierre Elvis Branzac. Moumbu Nabino. J'ai dit. Ndenge Nayaki na sur les pointes des pieds. Ndenge pe na zongi sur les pointes des pieds. Merci. L'intrusion au Nasalaki. Na ba salon Nabino, na ba téléphone Nabino, na ba ordinateur Nabino. Bundima ki pe boyamba ki po kotalanga. Zambe wana mo Nabino. Zamba Pambola moko na moko. Toujours sur BTV3. Au prochain numéro. Merci. Namoni, P. Nathalie, Natalaka, BTV3, Chéri Rabiso, Yayoya, Batonionso, Pierre Elvis, merci. BTV3, ma